Utamokile kelama isani mami buhe bele olelo ye banite isani bambula hebele oyo motomo kwa yebite mbote mingi na bino bandi ko balandi ya vong television etando ya bonsomi etando ya bwania etando ya bula musiba ndo na pongi matoro mingi na bino na tango pengo ngai bo miseli bongo pesa biso nanzela ya vong television pe nanzela émission mokolo molelo esika wapi to yakali subongo koyeba manaka na biso na kati ya calendrier africain zali bongo moko ezaleli na kati ya bokoko na biso baindo totondi bino penza botondi pe to pesi bino bambote mingi na bisika nyonso ye bozwa miso to lobaka tango nyonso bokomona ka biso liboso ya etando na bino ezalaka na tina ko kolimbolela bino lisusu manaka na biso na kati ya calendrier africain desinga kana biso ko simba babuku na bikomeli pona kokoma pe koyeba lisusu na bozindo penza lolenge kani to kolimbolaka manaka na biso mokolo na mokolo to simba pe to yeba ete mokolo mwa lelo tozali bongo mokolo mwa nkenge ya motoba na sanza na biso ya motoba eleko na yango ya mibale eleko ya kianzu mobu monkama na tuku misato na minei kondela bongo manaka na biso baindo oyo balani bongo na manaka ya bapaya mokolo molelo kati na manaka bapaya tozali bongo mardi le 14 février 2023 tokobalisaka manaka na biso na manaka bapaya mpo nini mpona koluka lisusu kopesa penza bososoli ya malonga ongambo ya bino baina ino te bomeseni lisusu penza na manaka na biso lolenge kani to kotalisaka yango nde kosenga na bino bosimbaka penza na bozindo nyonso lolongi kanto kolimbolaka bongo manaka na biso na kati ya calendrier africain soki mituna soki bankoko soki kozala na ngambo ya bino boyebaka na kobenga biso na banimero ozali bongo affiché na 7 novembre télévision mpona kozwa penza bandimbola mpe biyano ya malonga oyo kosunga bino pokoka lisusu komaîtrise penza na bozindo nyonso manaka na biso lolenge yango e kolekelaka solo tokosuka biso na bino wana te balandi ya vong télévision se na kolimbola bino manaka na kati ya mokolo malelo kasi tokoyaka lisusu na ntina ya kosepela mpe kotombela bambotama elamu na babotami nyonso ya mokolo malelo bisika iye bozwami totombeli na bino banso bambotama elamu bambutukulu ya mbote mapamboli ya mfumuki mbangu balongo bakoko ekoka bongo kozala likolo ya bomoi na bino na ntina ete bokokisa mayebosila koyena yango na mokili wana tokende kotombela bongo mbotama elamu epai ya mokambi elofa iyombe bango basila kobotama penza mokolo molelo totombeli bino mbotama elamu bambutukulu ya mbote mapamboli ya mfumuki mbango balongo bakoko ekoka bongo kozala penza likolo ya bomoi na bino tokotombela lisusu mbotama elamu epai ya bebe na biso bebe imbale bolibenga bango pe lisusu basila kobotama mokolo molelo totombeli bino bambotama elamu wana zali bongo mbasi ya nengwa boli elongo ekoko ya nengwa bokoto totombeli bino penza bambotama elamu bisika nyonso ye bozwami ponini te totombela lisusu mbotama elamu epai na mbasi na biso nengwa lukula mona ilwanda bango pe lisusu basala kobotama mokolo mwa lelo totombeli bino penza bambotama elamu bambutukulu ya mbote na bisika nyonso ye bozali mapamboli ya mfumuki mbangu balongo bakoko likolo bomoi na bino na ntina ete bokokisa mayebosila koyena yango na mokili tika tozonga lisusu kuna neteni ya régie kotala bonzenga na bino mpe totombela bino penza lisusu bambotama elamu lolenge tosepelaka mokolo na mokolo tosepela elongo na bino Lelo mbotama
pona yo, pona yo, pona yo, pona yo, tukubina pona yo, pona yo, pona yo, tukumila pona yo, pona yo, pona yo, tukubina pona yo, pona yo. Lelo mbotama na bino, lelo mbotama na bino, mapamboli na bino, epesameli bino po ete ezali penza mokolo ya lokumu, mokolo ya esengo mpo na bino totombeli bino lisusu bambotama elambo mbutukulu ya mbote mapamboli likolo ya mapamboli penza na bomoi na bino tata mokili akanisela bino mpona kobakisela bino mikolo ebele na kati ya mokili na bino mpe lisusu bayeba kosepela tozombela bino bambotama elamu tosepela elongo lolenge tomesini kosepela mokolo na mokolo elongo na bandeko tolobaka ntango nyonso ete manaka na bino ekomela biso na mesa ya mosala avant 48 heures tolengela yango mpo tosepela lisusu elongo na bino kaka na banimero ozali bongo afishe na site tano ndisika bokobenga mpe bokozwa biso mpo boluka lolenge kani bokomisa biso manaka na mesa ya mosala lisusu bambotama elamu bambutukulu ya mbote na bino banso tokosukaka biso na bino wana te balandi ya vam television tokozonga lisusu kuna eteni ya régie kotala nini iye balengeli biso lokola video dijo esika wapi tozwaka bongo moko ya leteya tolanda biso na bino tokutani bongo na nsima ya elima ye pone utaka libanda te tozoloba te tokomi na stade oyo tozali me batika peuple aponaka soki bazotika peuple aponaka yango nde souveraineté liberté wana toorganize baélection et puis bakoma na quand même bazala na nini na ezaleli wana ya koyeba koaccepte baresultat nakopesa exemple moko ya football 20 club abeti match ya Don Bosco asali bakasi alobi nini aza na raison parce que il fallait azwa point contre Lima Matadi na contre Daring mais ceux qui veulent bagagner qui match ya Don Bosco alingaki kobima te mais ngaki kobima te faute eza ya ye ase préparaki te na match ya Don Bosco azalaki na chance nyonso donc lokola ba opposant base préparaki te makati mpona baélection bakontaki mingi na communauté internationale or communauté internationale ye pas otala makambo na ye parce que crise eza en Europe et boyebi te sur le plan spirituel est-ce que Europe ezo continuer ko contrôler ngo oyo lisusu à 100% sur le plan spirituel ya on azoloba sur le plan spirituel est-ce que bazo contrôler lisusu Congo ya on alobaki na introduction na ngai que le fait ya organiser l'élection na bino na 95% boyebaka na di symbole ya autonomie. matono mingi na bino bande kobalandi ya vam television etando ya bonsomi ya bwania pe ya bolamusi baindo na pongi solo tolobaka na bino tango nyonso ete na nzela ya vam television ezali etando iyeye lisusu na ntina koeveye conscience ya moto moyindo po ete moto moyindo abungisa identité abungisa bavaleur abungisa histoire na ye nzie na nzela nesongi ntina fumukoso nkia mozala mpana na ngola esika oyo tozo retrouve lisusu mpenza bavaleur na biso baidentité mpe lisusu histoire na biso bayindo nde tolobaka tango nyonso tokopusanaka liboso na bino to na mayemanso tokotielaka bino ezalaka na ntina kopesa bino mateya oyo ekokumbela bino mpenza boyebi na kati ya kozala na bino nde ntango tolandi tobimisa nini oyo esimbi biso lokola leteya mpona kokumba lisusu bolamu na bomoi na biso matondo ya mingi ezonga lisusu epai na bango mene esongi ya nzela mfumu kusu nkiambu nzala mpana na ngola mokobi misala ya mfumu kimbangu mokitani molakisi nzela ya baindo mpo nini te na babundeli ya bonsomi ya baindo banso totondi mpenza botondi lisusu na équipe technique mobimba ya vam television na mosala kitoko oyo bazali kosala mpo tokomelaka bino ntango nyonso liboso ya baetando na bino tozongisa matondo na tata mbala ma ntsalila petit mekosto kuna na nsima ya kamera elongo mpenza na équipe mobimba totondi mpenza botondi mpo na biso na bino bandi ya vam television tokutani lisusu mokolo malobi bomomesano na kati ya manaka na biso kimia ya mfumu kimbangu ekoka bokoyingela okati ya mabota botikala malamu Manaka ya baindo, kalamu ya Afrika. Manaka ya baindo, tuyeba yango, tutosa yango, tusale lango, yango ya biso, tuyeba yango.
ebele ba yebite utamokile kelama isalima mibu hebele olelo ye bandite isaliba bula hebele uyo moto mokwa yebite